Jani aza na famille biologique na ye, mais biso tozali deuxième famille na ye, famille artistique. Na manse lobami vérité ezali kaka na ndenge biso tovandi awa. Alors tokoloba boye Nabandi mokili mobimba bozali na posa boyeba bozwa pe rapport bamba te biso tozali bawumbu na bino oyo tozosala po topesaka bino pe rapport po Jani azali artiste ya mokete azali artiste ya monene tolingai kopesa rapport te tous les jours tozosala badémarche tozopesa barapport ekozala bien te lelo lokola mosala na biso esili yango tokomi koloba na bamedia tosali pe conférence de presse oyo mpo nazala molai te en ce qui concerne po mokili mobimba ezotalela 10 000 euros oyo le boss le grand maître Swazi Matata mpo nazopesa bamerci ntango topesaki mbela tozalaki na besoin ya cotisation mpona kosala matanga ya ndeko na biso Jani Fay. Nabandi tout le monde bamonaki geste ya boss Swazi Matata asalaki atindaki 10 000 euros. Na 10 000 euros wana boyokaki deja na bamedia ke ono ekomaki ndambu ekatanaki boye vérité ezali awa ntango tozwaki 10 000 euros wana tozwaki yango na nzela ya association wana esalaka mosala wana banda kala soki moto akufi balingi basenga lisungi epai ya Swazi Matata basengaka lisungi soki ekomi lokola association eza na 15 elongolaka pourcentage nango etiaka mpe na 15 oyo ya bango mpo bafonctionne esalami kaka mpo na Jani te mpo baspéculation ekomi trop ndenge nini mbongo matanga balongola matanga mpe oyo elekaki avant Jani balongolaka batiaka na 15 na bango ya association mpo basala action na bango tovai na poto toyebi ke bassociation nyonso etambolaka na babénéfice na bango oyo bazwaka. Alors association wana ezwaki lokola 2 000 euros etie na kese na bango biso totikalaki na 8 000 euros. 8 000 euros eza mbongo asetula te osanga epanzani setula ali mbongo ezali mbongo totiaki na kese setula simbaka mbongo te toza na bakesiere na biso oyo bazosimba mbongo ya matanga ndakisa Mama Maxi ndakisa Meta Mpinga ndakisa Patricia Bipale. Donc devos aza na keste devos aza na comité ya pilotage ngai satula molai na devos na ndeko ya Jani kombo na ye Guy Jani aza na bandeko awa na poto ya mobali kombo na ye Guy ya basi bazalaka na Nantes bakuzi na Jani. Donc tozali kosala badémarche wana en collaboration na famille ya Jani na Kinshasa na famille ya Jani oyo ezali awa. Donc transparence ezalaki. Alors deuxième problème ezali nini? Deuxième problème ezali bino nyonso mokili mobimbe monaki ngai Devos molai na mama ya bana ya Jani Fay na kombo ya Labrine ebetisaki mingi mabaku bato ebele balobaki pourquoi présence ya Labrine na délégation oyo ekendaki na ambassade ya Congo bakonzi basengaki azala pourquoi azala parce que Jani Fay akufaki na ndako ya Labrine. Donc Labrine azali témoin numéro 1
oyo l'État akokaki kotuna mituna tango bazwaki corps ya Jani eza na papier moko basinyaka moto asinyaki yango ezalaki Labrine. Tango tokendaki na ambassade tokendaki kosenga mbongo te po ambassadeur ayebi ke Fondation Mama Denise esi ezwaki charge ya corps ya rapatriement ya Jani Fay elongwa poto kende Kinshasa. Ambassadeur azalaki au courant. Biso tokendaki poto kende kosenga aide juridique po awa na poto soki moto akufi po ba rapatrier ye esengaka ba papier ebele na ambassade et surtout kende kona biso Jani Fay azalaki déjà na récépissé mais komaki déjà expiré donc azongaki lokola sans papier esengaki que ambassadeur a intervenir tokendaki kolela na bandeli lisusu kosenga mbongo te azalaki na récépissé sango esili banerouvelaki te voilà baboyaki alors tokendaki po ambassadeur apesa biso conseiller juridique po tosala na ye badémarche. Nazo remercier monsieur l'ambassadeur le professeur Émile Ngoyi Kasongo aboyaki te apesaki biso monsieur Junior oyo akotaki na organisation mpona kosala bapapier mpona rapatriement ya corps ya ndeko na biso Jani Fay ntina ya la bamingi babetisami mabaku balobi ete bacomédien basalisi matanga sango epanzani bakaboli mbongo babanzi mama na Jani te oyo aza na Kinshasa babanzi bana ya Jani te oyo baza na Kinshasa babanzi bana ya Jani te oyo batikali awa nazoloba ngo na face du monde. Jani abalaki na Kinshasa akendaki na mairie oyo tobengi commune mwasi abalaki kombo na ye Sylvie Molisho. C'est elle la veuve ya Jani Fay. Labrine azali mama ya bana ya Jani Fay. Bato misusu babeta mabaku pourquoi bozokota Labrine na makambo oyo soki botali résultat ya autopsie oyo médecin légiste apesi bokomona adresse ya Labrine eza na kati ya Comble la ville na 77. Wana ezo prouvé que l'État azalaki na posa na ye po azwa ba renseignement mosusu. Alors lokola tosisi mission na biso tozali kolamuka ntongo kokende na bamairie na bamorgue na la police na baambassade po toluka les voies et moyens po nzoto ndeko na biso ekende na minute oyo tozoloba bato ya fondation ya Mama Denise oyo nazopesa bamerci baza deja na poto bakoti ya contact na bapompe funèbre oyo bango bazwaki po barapatrier corps na Congo. Donc lelo tozali vendredi corps ya Jani ekokende semaine prochaine tozoluka mokolo po ekende tolobi boye matanga ezali susu te po tozwa sale bato baya ndenge bayaki tozobeta sete Mama Denise apesi mbongo te na bacomédien ya poto matango bomonaki mibale tosalaki ezali befort ya bacotisation ya bandeko ya théâtre na bandeko mosusu batiaki bandeko mosusu bakataki kotia cotisation po bayokaki que Mama Denise azwi rapatriement ya corps ya Jani en charge boyebi biso bacongolais à partir ya wana moto atiaki su cotisation te na mwa moke oyo tozwaki tokosala réunion toyeba nini tokosala nango na bato bakoakompagne corps bakenomona mama na Jani
bana ya Jani po Jani atiki bana atiki pe veuve na kombo ya Sylvie Molisho tozo reconnaître yango po awa na poto Jani akotaki mérité donc abalaki susu te mwasi na ye atikalaki na Kinshasa oyo baboti na ye bana na poto Labrine yazali mama ya bana na yango lokola tokomi na suka tomi topesa bino programme Fondation Mama Denise Niakero oyo ezwi charge ya rapatriement ya corps etindi 2 billets na famille ya Jani na mawa na ye apesi bacomédien billet moko oyo bazala lokola bato mibale baakompagne corps nazopesa message na bacomédien nyonso baza na poto tolakisa bolingo oyo alingaki Jani tosomba babillet na biso po toakompagne corps ya Jani totala esika nini bakokunda ye po akomaki famille na biso comédien nyonso na Bruxelles na Belgique pardon na Allemagne na Suède na Londres sombaka billet na yo tosala sold out to buka guichet na ba oyo etekaka ba billet monde entier ba sentir ke balingi ndeko na bango bagence bukana avion etonda po toza ebele awa po tolakisa bolingo tolingi ndeko na biso tokoakompagne ye jusqu'à mokolo bakotia ye na se ya mabele po nazala molai te naza na baninga nalingi napesa micro na tokobanda na papa Esobe na papa major po baspéculation ya bacongolais na bilobaloba major na Esobe baye awa na bafrère na bango moko na bafrère ya Mama Denise te na bolingo baza nango na ndeko na bango Jani c'est le moment ya kolakisa bolingo baye kozwa corps po bato ebele bazoloba na tike wana major Bisalidi ayeli na Esobe fale bapesa yango bana Jani baya awa bandeko Esobe na major Bisalidi bauti Kinshasa bakomi lelo na batike na bango moko na bolingo na bango mpe baza na monoko ya koloba na kopesa bango micro voilà donc na kopesa bango micro bango moko va s'exprimer. Quant à moi je vous remercie bato oyo nyonso bafingaki siatula muyibi oyo ayebi ke apesaki siatula mbongo matanga Jani lera ngoyo corps nane ekei te luka papier ya Western Union na yo papier ya RIA papier ya monogramme soki bembese ekeye okoma trop tard bimisa yango obetelanga maboko te posi bofingaki ngai abetelanga moyibi maboko te donc mpona likambo ezotangama ke siatula alobi ke Jani akufaki mpona whisky. Les gens ils ont déformé mes propos. Lelo ningi na profité en face du monde nakoki kochola liwa ya ndeko na nga te. Jani c'est mon frère, c'est ma famille. Nalobaki boye eza te ke ba whisky wana tozali komela kaka mikolo ava kufa. Non, c'était en 2011 quand Jani azalaki komela nano. C'est vrai tozali komela na ye mais te o akufi na whisky. Non, mikolo nyonso bapekisaki Jani masanga. Donc bolongola makanisi wana ya mabeke satela lobi Jani akufaki mpona whisky. C'est pas vrai. Mais ma question c'est autour de Bogotuna. Première comment tu vas question ça. C'est Bogotuna ça va point oyo salaki passe pendant une semaine. Mais toi na ba question. To vandaki nango.
Alors, le lolo kola ba démarche sili, kore lingo kende Kinshasa. À part Mbongo, il y a Swazi Matata, on appelle ça Gibiso, grand maître, 10 000 euros. Je reconnais le commandant Esso, Namwasi Naye, Batinda qui fait cotisation na bango na maboko na nga. Les deux personnes dans le monde entier bango wana. So ki mosusu azali nazo belela abima ala ksaba preuve na ye. Na profiter na occasion oyo. Na pesa bo ketu premier mes condoléances. Auto kufa okufela mama na ye, mama Vero. Donc liwa ezwaka mutu nyonso. Tosepelaka na malera mutu te. Nakanga na monopoliser parole te. Na pesa maloba na Ladi et Sobé, les rois du rire. Merci, je vous remercie. Bonjour, bonsoir, Nabatitou, Bazolanda. Vraiment, merci beaucoup, président Jean, Mystère Siatou, mon vieux, mon papa. Alors, quand tu vois qui s'envoie Liwaya Kulutu Nanga Janifai, Nazaraki Awa, ma France. Jani a profité lundi le 11 mars. Ngai voyage Nanga pour ici là, le 13 mercredi, à Zoma. Sinon, ça n'a pas passé. Kotika, sango ya ndenge wana baoba foi na misu na yo zotala apotika otata maboko te mpona okende ndenge wana mpona nga namonaki yango ozala pe ridicule par rapport ya misala oyo tosali na jani na image oyo toyebani na ye nalingaki na prolonger voyage na nga nabina okende lisusu te parce que jani ndenge akufi na misu na nga boye nga naza awa na okende lisusu te. Et après, c'est là qu'il a été sur place. Je crois que les policiers sont descendus bazali. On a mis mes cafés comme on a un rapport. J'étais là dans la kuna, on a vu l'équipe. La kuta ni pena bakulu, nous sommes na baninga, nous sommes bazana mboka. L'équipe ko tel sabango, on a mis les kakia. Alors, le cola, la idée nanga ezalaki ke. Nakoki kotika ndenge wana te nde namoni kolutu nanga major Besalidi azosala programme ya kolia mpona kozwa corps ya Janifai ezonga na Congo nde natalisaki ye nalobi ke bon nga naza moto ya baviza oyo viza nange ezali soki okozela ngai boye tokende ngai mpe nazonga nako nzela moko nde kolutu major comme aza producteur na biso aza producteur ya biso asali production na ye na biso nyonso te abi pas de problème nga na kozwa charge ya biye na yo tozokende omoni nga awa nakendaki Kinshasa nazongi lisusu parce que natalisaki ye susi nango merci donc mpona kokaki koloba Major Besalidi une ou deux semaines après, on a beaucoup de solo, puisqu'on a fait un beaucoup de moments sur le canal, tous les rendez-vous bien, à Kundama, la Kenya, aussi tout le côté de trop. La mona, ça m'a fait parmi les bateaux au film. On va en miniature. Tout le monde se connaît ça la miniature. Minia, minia. Donc, il y a un témoignage, après une ou deux semaines sur ma commune,
Maxi Oloba Mutasso. Fioti Ngoma. Loba Liloba. Merci beaucoup. Ndika balinga balobi. Nasalaki déplacement pour naya kolela collègue de ngai. C'était pour nga na kasaki des programmes et au salema katikati ya semaine. Mais nous avons installé autrement que commis semaine prochaine. Alors, on a passé déjà une semaine en France. Obligé à mais on a de cœur, on a baninga nyuso, on a obsèque ndenge bolika awa, bolanda yango ti kore comme à Congo, nous allons faire bilili parce que dans l'ensemble, nous sommes là et je bien la pédition. Donc tout ça pour tout ça, la cama, la musique. Alors, pour être baninga nyuso, on va assister biso. Tous ensemble. Merci beaucoup. Pour comprendre, auditeur aza émotionné, les lobes ont lobate, pour aza na malobate, pour aller na loba, et sauver ça lobby en haut. Donc, voilà ce que nous avons passé dans la grande dame Maxi Bondowe, après Sabiso Maloba. Pasibo makasi. Jamais tu me ça la sans qu'il d'abord, madame Kopesa, merci. Bandeko nyonso congolais na mboka nyonso ezali oyo tenir veille oyo ezala toujours en réveil. C'est-à-dire kozolanda l'actualité du jour au jour, kozolobela bajournaliste, bachroniqueur, batiktoker, parce que soki oyebi kolandela te mais so ndenge babosana kende ezali fa ya sene akufi. Merci na bino vraiment parce que bozotenir veille en réveil. Pour pas bosser la télé, pas la toujours dans merci à toute famille, nous sommes là, la téléphone, la télévision. Vraiment merci. Merci pour la matin, nous avons des filles, nous avons des gars, nous avons merci à Bosso, la Martinion Soyo, à Souniso, on a fait Matanga et on a Bisso. Et tout à l'heure, ça nous a ça. Pendant qu'on peut ça, merci la fondation Denise Nyakero. Il y a notre première dame, Maman Denise Nyakero. Merci maman, merci maman, merci maman. Misato, on a geste pour les familles. Zambe vraiment à pambola yo, à kanisela yo, na ndenge ndimi ebembe ya yafai ezo makolo pour na Kinshasa. Merci. Fondation Denise Nyakero, notre première dame, Maman Denise Nyakero. Je crois que tout le peuple congolais va d'accord, va se faire acte posé à maman. Mais maman a essayé de coller la mission à un coup, une flamme. Maman et papa. Et à notre président de la République. Notre président Fachi Béton, toujours béton, béton, béton. Merci pour l'assistance Nabino. Merci parce que bon dimi qui est d'autres Jali et son maboko na maboko ya baboti na ye. Ya bana na ye na mboka na ye ya Congo esika au France boy ko ya mbaye. Au moins azaki na esika utaki. Ndipesika osani ni azapo.
Mais dans un message à vous passer par rapport à rapatriement d'accord ya Jani pour la fondation ya maman et proposa qui jour ya mercredi na mercredi pour ebembe et d'autres moyens quand on est ebembe te do choqué d'autres ya fai et comment le même pas le même mercredi mais jeudi à 1h du matin donc c'est là autre baka mercredi à 1h du matin pour Turkish Airlines et Kitaka à 23h si c'est tôt sur manœuvre salami pour que vous tapez minuit les tabassa là bas en ligne et les kana checking ils ont ça la vraiment douana et bimamba déballer colis de la colis pour comme colis tous ces démarches se causent absolument moins temps donc on va 1h 2h nous on a pour le programme Oyo Fondation Denise Nyakero spécifique maman Denise mais par rapport il y a ma famille à Djani famille à Djani par le but aux ongles pas à maman tout y a pour y sa maman Oyo Fondation juive pour la descente il y a encore il y a une connexion à faire c'est un peu trop tard, vraiment trop tard. Et vous allez à Boutou, vous allez à Sibalali, ma femme n'a pas yambaye, exact. Et vous avez fan, vous avez déjà votre drapeau, vous avez là, vous yambaye, vous accompagner ti la mort de ce que vous donnez au paiement, pour vous avez suite il y a programme. Nous avons papa, vous pouvez s'en envoyer s'il te plaît. Même famille ya moko ya Jani, maman ya Jani, maman Leli. Alors bila zonga pa ya maman. Asepeli. Na ndenge ozweli nzoto ya mwana na ya mobali. Ndenge ozozongisela ye ya fai na ye na mboka bakoko na ye. Ndenge ozokotisela ye na libulu. Mais likambo oyo ezotungisa ezake herbotier ya nzoto ya papa Jani ezonga Kinshasa ya mwana na ya mobali. Ezo sala ye pasi parce que vie ya santé na ye na quartier où bavandaka na état de santé na ye ekosemble difficile pour aya koyamba nzoto ya mwana na ye na 2h du matin pour RTB que biso c'est dit on va voir dans air Turquie air biso dans l'aéroport les a plus de 1 heure jusqu'à ça dépend ndenge ni manœuvre pour ça na dimanche. Ne maman lobi na yebisa maman la senga pas maman Denise Nyakero na fondation soki bokoki ko revoir programme ya Boutou d'autres moyi to koya na moyi na vol oyo yaka na moyi vol oyo yaka na moyi yango na informer comme mama yebi be na peta yebite vol oyo yaka na moyi ezalaka Ethiopie yaka moko longa na Boutou awa ekomaka la journée na Kinshasa na midi le temps de récupérer corps ba démarche ko longa sur l'aéroport ba 13h on pourra faire un bon cortège. Il y a Ebembe na biso, il y a ndeko na biso ya fai, il y a artiste congolais pour na ba fan na baza na Kinshasa, donc il y a un direct ti na mort. Et qu'on peut savoir maman qu'on a na makasi, moins énergie. Au cas où il y a un souci, on a le total capacité on peut sa maman aide. Parce que tu as vu émotion na été après 15 ans, il y a absence ya moi na zozonga emballé. Sans souffle de vie. Sans force. Donc, n'est pas la canaka jour à avion, pas pour la canaka du sous. Les seuls mouvements, il y a un téléphone, alors tu as vu mesure à choc. Que na 2h du matin, ça peut tourner en mal. On n'aura pas la capacité d'aider la maman. Mais si c'est pendant la journée, on a toutes les capacités. Il y a pour encadrer maman. La d'une condition est bien pour surveiller tension, santé, ma condition c'est mon père, ça colis. En tout cas, elle fait 54 et la maman elle peut avoir 4 ans. C'est une femme veuve déjà avec beaucoup de blessures. Sauf que maman, fondation Denise Nyakero, il y a maman Denise Nyakero, vous pouvez revoir l'heure pour laquelle, quand le public aux hommes en Amboka, nous serons vraiment très, très reconnaissants.
tant que je Maxime Tazoloba, tiens maman, après qui voice pour la maman, Denise la fondation, il y a oh voice et autre maman Yemoko. Maman n'a Gianni Faye Yemoko. Maman Dorothée. Oui, bah non, petite soeur. Micro. Tout ça le micro. On est d'accord de moi si c'est quoi? Donc, oh, les maman Dorothée, maman et Gianni Faye, Fondation Maman. Si vous pouvez voir l'air pour laquelle on a rapatrié, il y a encore il y a maman, il y a Gianni, et Gozala, vraiment malade. Malgré Boyoki, Mystère, c'est tout la petit message qui est babillé. Maman, nous te dirons toujours merci pour ce que tu as fait. L'important, c'est qu'il y a Gianni, à côté d'un avion, à Zonga, Maboko. Et comme tu l'as déjà fait, au Etikali, ils sont sur le niveau de Gianni, tout a billet na yo, kota na avion, et ne voler là, il y a donc, il peut nazawa. Ah, le boss, vas-y ma tata. Donc, bon retour, on va télé ça va permettre de monitorer, c'est-à-dire dans ma copie, ce que mon monitorer pour la kimia, l'essentiel de nos salles, à Bokundama, qui est important. Oh, dans Senaki, il y a un de ça. Oh, et Tikali, nous avons des mots quoi. Mais les assure que non. Nous avons permettre de faire les bases moyens. Nous avons un avion, il y a un mobile. Ma politique de maman de Dorothée, tout à moi. Nous assure que nous autres, c'est la Yafaï, dans ma boco. Vous bêtez la image, vous bêtez la yé. Vous pouvez expliquer, mais nous allons qui naïe, c'est quand on commence qui, on a autre question. La fondation Widal. Papa, Merci vraiment. La nôtre maman Denise avant on a bandé. Merci la nion surtout. Oh yo ça il a biso. Merci maman. Voilà, Nabandi, l'essentiel pour notre programme. Il y a Gianni Faye. Au cas où. Oh. Vas-y. Les conférences de presse quand même. Les conférences de presse, tant aux gens assustés. Au cas où encore à Gianni que le mercredi. Au cas où encore à Gianni que le mercredi.
Donc mardi tozolinga toluwe place moko babengaka ngo Finorium. Babengaka ngo nini? Nini la française ate kolo bana ngala kaso ne le lutumba ba doso bayebi yango oh dembo fino nini nana tanga Funerarium. Funerarium ezali la épinée vitaneuse po tomona ta elongi na ye avant corps ekende aza na morgue na vers Saint-Denis. Vers Saint-Denis eza côté ya Melun. Donc oyo baquestion tikanga na sisa bo nanu na sisi te bokotuna baquestion donc bokwana na bino baquestion alors na bane lisusu na ngai naloba boye bayebanso balingaki Janify bayebanso basepelaki na mosala ya Janify lokola matanga tokozwa so sale te mpona kosala matanga ya suka tokozwa kaka sale soki bazokunda Jani na Kinshasa biso awa tozosala projection ya baimage sale wana ekozala communiqué mais kora Jani soki ekokende mercredi soki famille na fondation Mama Denise Nyakero bayokani tokosala communiqué po bato banso balingaki Jani baya kotala ye